L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +200. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de garage. Quand je suis dans le Mbote, libota nanga mbote nabino. Awa tozana rond-point Ipen. Au Bagnos Baebi, donc rond-point Ipen au Matimukie. Na arrêt oyo ezawana, donc au bomo na ba motezo kota. A tozali boso ya Hotel Flora. Hotel Flora na rond-point Ipen na entrée ya Upen Telecom. Donc toarana ba Telecom mibale, toana Zamba Telecom na Upen Telecom. Donc oeza Upen Telecom. On a tokota siko avenue. Tozui moto toketi na arrêt asko tokoti avenue oyo lupangu ezali. Donc atotambola na avenue oyo lupangu ezaleli, tozotambola le temps tozotambola tozolakisa quartier ndenge ezali, ndenge ba construction ezali, ndenge batu bazwaki temps ya kosomba, ndenge pe yo pe soko sombi kozwa temps na yo pe ya kotonga epesaka toujours lumière na quartier. Donc batu nyonso bayebi ke Upen eza quartier moko résidentiel oyo ezalaka makelele te, ambri te, makambo nyonso ezalaka bien. Donc voilà, donc awa toto tambola, topesa image, topesa idée ya quartier ndenge ezaleli na avenue oyo lupangu ezali, ndenge structure nango ezali. Donc na bandeli ato na commune ya Ngaliema, to na Ngaliema, quartier Ngomba Kikusa, localité ya Mbinza Upen. Donc ato toujours na avenue. Je crois que dans quelques minutes, Tokota déjà na lupangu. Donc oyo ils toujours avenue. Tokopoussa na vraiment mingité tout l'accent de lupangu Tokota mbala moko pour et ça la bien pour éviter marambe belé na baris kamiti. Merci. Bon, awa tokomisko na lupangu. Donc lupangu toyotala yango. Lupangu toyotala eza 10 mètres x 20 na suka esali mo L. Donc lupangu ebandi awa. Lupango ebandi place toloakisi wana toyeti na mira séparateur. Na mire séparateur awa epesi biso 10 mètres na ndenge ya liboso ya balabala. Donc 10 mètres ya ndenge ya liboso ya balabala. Et puis awa tokota siko na kata lupango parce que eloko nyonso ezalaki ya mutu moko nde amekaki pe ko morceler atokoti bomo na courant ndenge ezopela. Donc o wana eza studio, donc ndako liboso wana eza studio à part place baoteka o eza wana eza studio oyo eza mira clôture. Et puis oyo donc studio yango wana na toilette nango yango na sima ya studio. Donc oyo eza antol, toilette antol yango wana. Voilà, donc toujours observer toujours tout là. Toi na studio, toi na toilette en tôle, toi na hangar, toujours en tôle. Ndenge bandeko babeti wana. Donc tout là boye et puis ça idée air bozo benga pona koyeba
ba quartier ndenge ezaleli. Donc voilà. Donc bandana balabala oyetina batol oyo. Batol oyo balo ba obalatina sima eza ba voisin. Donc wana ba voisin limite eza awa donc dans le bagi le pango eza 10 x 20 mais la souka eza na forme L. Donc bandana tol wana oye tol place na l'action wana oye ti awa voilà. Oye ti awa donc banda awa ti wana le pango oye L et puis à partir ya colonne oyo auto mona nde mur ya na biso ya ndako donc eza quoi séparation na ndenga qui forme L na le pango ba voisin. Donc wana torobaki lupangu eza na dendako twana studio to moni liboso twana ndako oyo pe eza liboso na biso awa ya deux chambres salon donc to kota na kati to zo pe idée ya ndako ndenge ezali parce que to kuti mutu oyo a locataire azui yango azo salisa misala na ye ba peinture ba courant pour akota donc ndako a deux chambres salon bafutaka yango $120. On est à selon ba information sur auto zui et pas de quoi propriétaire ou aza sur place. Awa azalaki sur place na biso na lupango wana bafutaka $120 et puis studio auto laksaki liboso ndeko na bango nde afandaka mais soki tolobi to tanga location je crois que ezala dans les $30 $40 donc yango nde ezopesa biso $150 il y a revenu mensuel. Donc à chaque fin du mois, Lupang Oyo sera $150. Donc wana Lupang Oyo tuche yango na prix à $30,000 à discuter na bandeli. Tuche yango na prix à $30,000 à discuter légèrement parce que propriétaire azana posa mbongo. Donc voilà un peu tolandaka idée toujours ya ba propriétaire te mais tozalaka wana pona conseiller et puis copier sa idée. Donc on a idée n'engé to solo laki et puis ça qui $30,000 à discuter. Donc voilà un peu. A tobimi solibanda tozo poussa na muke tobima po to banda kozonga petit à petit. Donc ngalema UPN Télécom 10 x 20 légèrement L na studio na chambre salon revenu mensuel $150. Merci beaucoup, bye bye.